Poeza jibe pena yembaka lisapo onge bandeko boyoka lisapo ya wenge muzika ezalaki mokolo moko ye na dibamboma dijema asela yango nga namoni basele bula namoni papa chéri moto pam namoni su big boss igwa vanji wana eza honneur a wenge kepe yako mempoli moko pwane Bafi baba vétéran. Quand on a peston de mort, baba. Pardon? Baba ni. Est-ce que ma jibo na ma wo ba to manke? Makana def do mgeze ko leka. Oh. O mena lo bango. Adolphe Paza Ah na lobi. E ba vie, soko manke leka. Mais na ma wo leka te. OK jamais. Comprends? Adolphe a fait na biso a wenge. Donc to linga te kelo benga ba vie wana ba vétéran. Ken yo luko tia bango ba mikoboye yo luko komisa bango tala fe so azaka ba ba so ba importance ba ken pe bango yango tima ba benga ba wera na ba jibe ba vétéran vena enquête aux arabiens so bo zaka même poli biso to ba pese poli ke bino detinga bo benga bango ba vétéran de loko nini yo benga bango ba vétéran ken ne pas porter ba commander ba commenter ba commander ba déranger qui yo dès qu'il y a benga bon ba vétéran mais oui il fait déranger Pardon? Quand Dieu vous avait donné la grâce de rester ensemble, vous vous êtes disputés, vous avez 20 ans. Si vous avez besoin de vous poison et bima, jalousie. Vous changer la minute. Wana to to mancha ba monte et no so manique de John a lobby a ye bulo bobi te a lobby non ba bete ba oloni boyoka ba wengi wana tilelo ngalobi na vandia ni ne batate yungane nzetele si madame le letala et là vous zakaka si ça fallait ce choix mon sangana bokata avec ma papa comment mila la bandale confiance nous fali boni boyengo ça comme ça fali biso ko papa la biso a fait la biso encore mon linga ba guerre ngo ça comme ça fali et comme ça fali des opinions na yo non que oya ba wo ba jibango biso ko to hérité la biso la ponga to ri na tembe bakoko ningo ba manzemo pour côté ni na police ba komba koko basi oyo bazaka basi na bango bakoma bakoko babota bana na bakoma bakoko biso basi na bango maman na biso. Mais le producteur quand même a montré que quelque chose est quoi toujours wana na kati il ne pas ba bête afrobeat ouais mais on dit ma français bon azangi za base azangi loko sana mbongo na ye bisanga ba congolais ba bitema ba manique de John Paul je te respecte trop ma maman. Donc biloko soto ko bolo ba TV bolinga te blessaka bat monsieur les arabat mususu et très trop guerre ya falina ferré oh falina ferré ba guerre yani bat bazaka ko ba guerre makasi ba yoka jibe na wera bo ba sali ba yoka na kaka arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une 2 P6 30 51
arrêt jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. On est sur Africa Elengi TV, salut à tous nos abonnés, salut aux combattants de la Lyon, salut à toutes les femmes du monde entier. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Africa Elengi TV, car ici c'est la magie de l'information. Le combattant de la Lyon, je ne peux pas passer sans pourtant vous remercier. Là, je vois directement Dr Laurent Makabamo, le jeune médecin depuis Soudaf. Il y a Willy Moucheni, les codes mondiales, mon papa, mon patron, mon boss, mon tout, bref, il y a Willy Moucheni, il est tout pour moi. Et merci infiniment. La Queen Bee Love My Lady Boss, bonne fête de femme à toi maman et bon séjour na Turquie, na pour toi Turquie. Et donc là on revient à Kissinjoura. Merci à Mike Lokamba pour l'opportunité. Merci à Richard Tessa qui est derrière la caméra et merci à toute la grande équipe voilà, de l'Africa Elengi TV. Aujourd'hui, je suis passée sur la plateau dans un décalage qui moi oyoto ya ba mingi ba maman. Pas to boire sinon te bo saka quand même mingi to privilégier ba maman parce que moi oyo eza ya biso. Donc lelo na mbipe moko ya basi ya sango pe moko ya ba maman. Elle non seulement femme mais c'est aussi une mère. Na kombo ya mamulu ba oaza ex-danseuse, il y a Weranson, on a bien la façade de maman, on a bien tant que journaliste, pas comme chroniqueuse, on a bien tant que chroniqueuse, on a bien tant que danseuse, on a bien tant que maman, on a bien quoi analyser. Si je suis dans mon awa, Richard Tessa, si tu es d'accord avec moi, faut la plateau, au film bisabiso, de kolabiso bamona, mamou luba, mamou, bonjour, bonne fête. Bonjour la Lyon, merci pareillement. Yo m'obé bonne fête na m'obé ba maman. D'accord. Na moni toujours maneta. Téléphone lo na kitoko le. Wow. Bon tena ba bonenyo sur Africa Elengi parce que ba ko talo tsu mamba mesa na yo e ba linga pena di yo na biso. Donc na parce que mo Mike Lokamba ba mbote sika zali ba bonetu ya Africa Elengi malinga mamulu ba. Ba gros bisous na bino et pourquoi pas Willy Moucheni du code mondial mon grand frère chéri. Baby. Ah yo bengi oui mon grand frère chéri créer problème té. La faute ta la rande ba problème ba commentaire et bon on débat pas lobaka. Attends il y a na biso ta papa nanga c'est mon vieux hein. Mais yo dérange pourquoi ils sont dérangé ba tout. Tenga dérange pas oui même si ba téléphone. Papa. Tenga di yo ndo bengi ya Willy notre yaya chéri est dérangé mais ngaso no bika ya Willy Moucheni yaya chéri il faut être dérangé ba tout pourquoi? Des Congolais ça rend ça compliqué. Donc c'est ça. Très bien. Voilà, je salue ba maman surtout oyo bazana mboka libanda ba bonne fête na bino ya mois de la femme. Si vous passez tozo ça l'émission donc ba pesi Claudia Kaskas Gigal Kasongo parce que tozo espace kitoko boy maman Claudia Kaskas Songo Gigal
ba bonne fête na yo pourquoi pas babi yemoko ma partant ba dégâts Schengen babi ba bonne fête na yo Virginie Kata balobi ya yango wana et pourquoi pas balobi na pesa nga Glody Alomo balobi mobile fort président Glody Alomo ya yango wana Ben Bula DJ Kelit donc Seda Kuluki ya yango Joël Baelengele donc nous là pour tout babi Christelle Chimanga Rodrigue Boluka ya yango wana babi Virginie Kata Linda Kata donc ya Thierry Kata la personne mote belé pourquoi pas mon partenaire pour faire mon Rodrigue qui a mon Kirostini yango toujours dans les bons. Merci beaucoup Mamoulouba, moi de la femme. Mamoulouba est que maman Oyi Kolobanini qui est une femme pour Mamoulouba. Moi ça zanani pour Mamoulouba. Moi c'est soit zanani pour Mamoulouba. Moi ça zanani. Oh moi si aza femme oyo fait à bâtir sa maison d'abord. Et femme ça et bâtir. Comment se passe oh non c'est Serge. D'abord la venanga ipenda président Kaska Songojical. C'est ma maman Claudia donc toujours dans les bons ma famille. Donc Salem toujours dans les bons. Moi si aza oyo babengi moi si aza sage oyo quel kamoko le ka entre yena mobile na ye que voisin moko yebate baso la kaka na chambre. Moi si azaka sa manière sa maturité ndia bimisaka makambo oyo ya yena mobile libanda pasani ba yoka bakende ba comme famille ba vanda donc on va bengaka moi si wana za sage te moi si aza sage po yebi ko bâtir ndako na ya bombi pena mobile na ye même si tokoza na makangu ata mbutu mutu ye pona soni note pona réputation na to sani faut bon mokile sani etalanga fina personnalité na ngai moko fina batelango donc femme sage phase la bongo magena likango magena ndako te mais il faut ko bomba kapé kaka donc respect na biso donc c'est ça. Voilà, pour Mamoulouba, une femme doit bâtir sa maison, comme vient de dire Mamoulouba, qui répond s'il y a Mamoulouba. Et puis, c'est tout. Pour toi, une femme doit bâtir sa maison. Donc, pour Mamoulouba, c'est tout pour une femme. Donc, moi, si moi si quand on a grande scène, on a wifi bloqué, je t'ai installé ma grande sœur et quartier sont derrière moi. Na London na pesa mbotebe famille to bi moko sana surtout na London mbotebe donc moi si soka zo bunda kuna mobile pe azo pesa mais yepe kuna obunda pona ko bâtir ndako na donc une femme doit chercher doit travailler moi si atonga mboka te si batonga mboka bo parce que ngana ebike ya na ngai michungi dans ça wase kwa kena pina maman njota maman michungi ni maman na ye acha peinture et kamusanga na fona pena le mettre bi oh mais baka moi ça to ramboka te donc moi ça za musala bele azo sala acha peinture akotonga akoko mane pe maso akosa mamuna so oh tout alingi donc ton mobile za so eza pe refila biso mobile zangi ata pe na mekano mo sina ça akoza nango boso sana ngoti so ça elo te moi si ton mobile azana ngo yo pesani za nango Maman Jo Kata Virginie Kata donc Mamoulouba babi moi si malamu eza moi so sengaka te te moi si ko senga pe trop et dimina pe biso OK ata même sendo ko libala et dimina so parce que mobala ba tout le temps senga nga mobala comme okima ata même si c'est kimakangu a okima yo oh il toujours ndeni ya ko senga ya sa ga ngoto donc o mise na famille le ba pauvre malheureux. OK mobile ba senga ke na ton que yo na senga après 2 mois 3 mois OK papa yo na zange te loko botela bo mobile ya sani moi décembre eza pa bi que moi c'est nga senga ngate so asengi nga c'est que azango dans les besoins moi c'est peut-être au senga yo moi te beba moi ba biso ba fi sengi mo boy ba miso ba comment ba non na ça tout ça la mibali bon parce que mobali wa kabarate faut que ne bongo non mobali so kabala ka yo mo ndongo memela mobali no bokina ngo nga za mon partenaire na nga privé na za ndeni
azana yebaba yemo alobango ba danseuse ba bo mais yo na mona ona genre ba danseuse te wana ko la film obo olingi no kaka mais non na koza bo tant sumbo asuka pesa ngata pesa ngata sumbo ngaliputa tongisa mais ngamo mwasi na malela ngambo ngapesa ngaseni mais ça dit 2 mois 3 mois 5 na ngaite OK bon nana habitué ya biloko wana te mwasi eza kaka yeba ta oyo senga mobali na yo ba vanda na ba godia lo moi pour être moi na godia na posa boy star yo so lobi se ko na ngote abimisi po so oza habitué ba yo da bisenga ye c'est légende yo ba mo so ba légende pour na mambo biloko mike basenga mobali tant ko monique na zana ngote yo zana ngosenga kaka yo mo oza bona mbongo me osenga mobali ba bengi so obimisi famille no ba pauvre ba oza na ngote batanzala nga pasi na nga po yeba ngoza pasi ya Lion ça passe ya même si ya wuli machine pesa vendre ya bika mondo so al senga loko aide na pesa même bango parce que avant moi déranger ngati mais ya wuli pe ya non pe na ka place ya wuli bi azangi te ya wuli auto oseli ya sala ya wuli no ka te ke no oseli na ngote ya wuli auto sala ata na voyage ba mamu le ka pa wuli na porte yo ebi wuli na nga blaze wuli na porte ou bien tidi mpesa tana mutambonga bongo ya wuli musenja mapambola ka ya bongo na kumisa ya wuli musenja ola boss mutambonga bele bongo me la Lion asengoli mo mpesa abengi pa biso na tindele to bongo komi ojiba fait komi merci. Est-ce que ça va patron peut ba boss muso pe simple le quoi ya wuli est-ce que baza intimité ba kokoza na bango to yebi bango pete ba muso pe to yebi mais ya wuli pina aza simple Nzambe ya pambola za pe na maklo kamba ave na beti en sous gauche na obena ngate asa kana tinda kaka eza na ngo bongo donc Richard oya Tirbo merci Mamoulouba en tant que femme, en tant que maman, lelo yo sa ki oza monde bien ko za la souté ou bien la souté mon zaki na monde wana ya ba danseuse comportement ni no déplora kala ba ninga na ba ndeko no ba danseuse que tant que basse ba ko sala ngoto yo monara peut-être am so occasion té roloba bon comme ça en face lelo à travers émission oyo koloba non na roloba ba danseuse na zanali na mondele moteur papi ka kolba ba bonne fête name na mondele maman Chilo ils aiment mamoto non ba danseuse en général et le moins déplora kayo Chilo mani bibi c'est Lopez automatique jani osonga ils aiment mamoto ba dans bango si baza manda una bango donc baza ba paye na bango na olbaka ba o ya biso ba yelelo même si ba petit na shida bukelenge ya onge musika maison mais batanya ba Solange ma belle chouchouna ona senga bango kaka succès ezaka lo moso e bango to au perdre même si petit na mba veille amado mukela yebi si Lise ya itwa tanabia la chanteuse moyembi mubini esa bango so za succès so e bango to perdre dans biso ikala ba poko tango ezana o banga kota ba po funu pa wenga nga tulunga bafundi nga trop aventone po nga na vali ya terrain GD café GD boso na ndako na biso so le minde fula peta mo tu wana mena kengo ndenga mabete na vanta suna mila bia na ba noko beta suma masana nga o mone kesa nguma be ba bu besali basali bo menga mo concert na nga bi kasali bongo te mais kilo ki danser c'est comme danser pour ba ye il faut akepe na place mo weko abandi na kobina na podium wana matil kola kiti azo shisha ta biso sama bwana te biso to yebana musala bulu na okay po badne so yebika wase mamuluba poza tala na mudona nga na lingate o tanga moto sanga na fana to subo to ma major ma vigini kata mamuluba wegati na changa te te za yo ben moi ngai doto kanisa ka bana sisi bazana nde to na mona kana ngai yo boza no bongote na esa ka baleki na baya o bazobina pelelo donc toza basi ngana bango lo moko
natalelaka âge beauté succès ya mobali pa linga balanga na boki mais lelo na banzambe lola soki a le bon Dieu pona nga bamu o asalanga na simba kisite na boma mutu te na yebi makilanga ya mutu pete donc apesanga kaka grâce au mobali opabia na obala moi so mon grand frère j'aime beaucoup, je t'aime beaucoup apesanga conseil wana donc non c'est nzambe ngo po mutomo aka mosi to ka vani botan suma mabe te mabale yaka ozotala ke ngana mamulu bana succès ndoko babaka tongo okazo moyelio c'est ngo biso notaka ngae o boaka ngae not mata avion notanga moi pour regretter comme ça lango on regrettera deux fois là babilo mususu opportunité mo yaka aussi ça par rapport il y a ba succès deux fois au mis en vouloir que ngama vraiment likola musala on est na rata mambo belé mo mais oui regrettaka te na rata donc belete ngana mwana ona utindaku na otanga na yemba mo musique donc na lobaka soki pe na bandaki na binaki te dans le na ba poto kantsaka bengisanga na musique aboya ko bengisanga pona lingi dona nga na isake botika nga la bina eza talanga nga mais rien n'est jamais trop tard toza karavé. Merci beaucoup Mamoulouba, rien n'est jamais tard. Mamoulouba, l'actualité nous oblige, tout le monde qui Egdoxy et puis na Grand P arrivé na bango par rapport il y a sensibilisation il y a Kinbo Peto on trouve qu'il y a des nini arrivé na bango oui c'est bien Grand Peto monde mutu moko kusi azane bien asaka mambo bien ya kitoko mais tokoloba eloko moko boye mo mutu nazo boka Claudia mutema kaska songo shigal mutema mère Claudia kasongo yewana donc c'est espace qui toko bo clean bien ne surtout yaye na o ba boy ndeti ngana mo oza sens te ndema limbisanga vraiment au moins arrivé à Grand P ayo kini bo peto to boite eza makambu ya biso ya ba congolais Grand P azo ya ko sa ni na kini bo peto ayo sani maza artiste aza star africaine pardon ayembaka poka eza na mwasi ya busaki wana nde bo commissaire star bino bo ba kubo ya ba congolais buso ba complexe nga fora na kaska songo gigal na terre ba yebi na oza Grand P azana na saka lo ni nga na liata 50 fois Grand P ko patiner na kata kisaso la Lyon poni bo gaspiller ba bongo fo kabela abiso de poser sala bo vandi to da iso bo fanda bozo ba puta bo je de femme to lati bango so Grand P na moni nga te balimbisanga nde bo mona ke star nga na mona skolo azan nani azo porter le moko te et le quoi so azaka ta go dans sa ma famille avec ça et bonne différence entre go na Grand il y a ça la film ouais il y a Grand P ça film ouais mais la méthode quand c'est les 10 Grand P c'est une grande Grand P azane ni batu so ko na poso bo mona bilongi bongo yo ko ya kisasa to zaki batu te na Afrique bilongi bongo ne tiende ni mambo batu mikuse so batu mikuse oh toza nani toana nani kela ya kiangani kela wa comédien wa comédien toza nani na DJ OK pour so li ba rice na sana ngwa tozo Sofia so kokodioko ba net ba rice net ndengeni ba rice façon ba face kela na Grand P kela na Grand P ba nini kela mo munene mais race ya Grand P za muke Grand P za lo kwa soso ta munone lo kwa soso ba finga mtabukite bo limisanga mais Grand P za munone lo kwa soso pona nga penda asanga ne base wana za ne mobile ete eza kopto ni so batuka bongo est-ce que même moi ça bongo so comme Virginie et Doxy so ki Doxy wana Doxy wana pena ndenga za bongo akolinga Grand P pourquoi pas ata bongo ngo on a la famille Adam mutu bazana masque na kime na putu no kime na putu Grand P na kime na putu awa mbangu na mwa kwa lima bimi
Moi, je t'aime, ma belle. Moi-même, ça, ma mouninia. Beaucoup mais ça de gouverneur. Président gouverneur de la ville. Bissot, tu as souffert. Tu vas dans la casque sur le giga na balemba na biso. Asunga biso. Bambanga bo bengisa bango. Bonzi biso to na paka juma bosai botonga de balanga be. Bana paka juma be école. Donc pour la Mamoulou, on a fait battre la table à paka juma. Batonga ba paka juma école. Tout ça batou. Mais Mamoulou, je suis artiste, je suis star, je suis pas bien que ça mon bande. Musique, ta musique, na bango grand passage talent ni yebsanga. Poso le belo koloko acha kocha. Ndo bomoni za star. Ah congolais. Total to progresser té. Paka du ba sumba na ba po. Paka du mo hotel te place mutolala. Bambongo wana bobenga bango basa ba conférence de presse avant de chacha. Dalinge Congo wana ndebo moni yango kitoko na Congo la bino. Wana yango za bien na mboko yo. Mboko skoba to apela baba uba na ba mongol ba apela ba kikole ba partout. Donc pour le grand passage mongol. Mais oui. Non, s'il vous plaît maman. Ali misanga mutu tamba sala mais boko opesi ba opportunité oti. Asali nini ayo porter biso ni na kini bopeto awa yebo boy sanga lo porter na kini bopeto awa po ba gouvernement ba bugumesa so to sa damisana ba kini bopeto ja saka so kini bopeto alemba kitoko tozo na batu Congo enganza mena samboko mboko ya fo Maman, un message pour transmettre. Na lobi nanga na sepe nanga te Congo faut accomplir te. OK. So ça na mbongo na yo, c'est mesunga ba bola wana mbongo ça grand pe bat balié. Na prison te. Na banga prison quoi? Na za congolais mboka nanga. Eza mboka nanga bo timdenga lo mo temboka nanga je mourrai congolais. Toke to zonga toke de wapi. Biso biso to fala ba kita ba kono pesa lo te foto ya classique. Classique. Oh, bon timide ministre va grand-père. Oh, quand on a kangé au boko pour la bambene kiti. Après moi na kutu te. Boni boyeko grand-père. Oh, toxine na wana. Ah non, na kisasa zangi ba toxine wana. Netina na ko représenter Doxia. Na kisasa netina. Na Kinshasa na représenter ben d'expo et Doxia vraiment. Ah, ça n'est que la bataille. Ba fille na biso théâtre ba bataille te. Ça na ngwa sara théâtre ba gagwa nani. Ah, Yamado. Karim Yamado. Nana ni pa sali. Balek aleki moloni complexé. Nani de complexé. Ba congolais. OK. Ok na bote mukamate na bo. Tu as complexé. Dans tous les Congolais sont décomplexés. Oui. Bokepe bo poser la question à quoi? Azolo bela bino nini? Mboko. Merci papa ndeki mbuta. Bonga na ngokate. Voilà, Mamoulou bana kombo na simbo kana biso ko bonga, ngaza la penda contre bato ba lomba mboke bon. Ba kasa na biloko azolo ba biloko ezo sala mati. Waya André Mutaloba bon. Alo ba bon, ba biloko esala ba bon za normal. Ba biloko esala ma. Merci beaucoup Mamoulou ba to côté la séjour sous. Tout le monde qui résurrection il y a Wenge 84 au papa na yo Weronson na bande kunaye. Jube Piana, Didier Massela, Alain Makaba, Mamouluba, au salle qui lecture nini na romona susu, papa na ko sanga les susu après beaucoup d'années. Donc ngana pona nga Mamouluba ngana sepeli. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC. Selon le sondage Écho d'opinion, Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayunda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information.
recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur de Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être rénové totalement à l'aéroport international d'Onjili. Tous derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte 6 fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises des GDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Président JB Penayembaka lisaponge onge bandeko boyoka lisapo ya wenge muzika ezalaki mokolo moko ye na dibamboma dijema asela yango na moni basele bula Okay. na moni papa chéri moto pam na moni sud big boss igwa vanjuana eza honneur a wenge posa na nga yango wana donc babi concert eza o biso bana wenge na bi ke lemba kaska songo jikad mo président au sala nyoso na mama Claude biso tout o wata badiputa wana elongi pena jibe wega batu tout vandi pona nga fier et très guerre ya falina ferré Oh, falina ferré ba na guerre ba guerre yani ba tazala ku ba guerre makasi ba yoka jibe na wega po ba mba ba sala ba yoka na kaka suko posa na nga ngwana. OK. Mais les autres monde décoration Ken Piana a traité ba vieux de vétéran ba vétéran Ken Piana comme poli bon point ba vieux ba vétéran Ken Piana apeste de mort baba pardon baba ni Richard son na gafa kalobaka Ken Piana sale on me le fait la émission. Oh, quel bel fait un gars, quel bel appelle-toi ton mot. Baba bon aussi. Voilà, la minta les alignes. Ah bon ça, Malbanaï. D'accord. Quel piana. Yo benga ba fait ba vétéran ndenge ni. Ali sanga les ara on dirait ba pobeta match na terrain ba poto mikie. Kasi epela isanga na epena fa isanga ba janvier. Lisanga na van saka bato afinga bato et lisanga na yet mais ko meka ba wate ba ba gon to kitika no ba vantir to no ba vantir ko mo make bato po anibo est-ce que ba jibo no ba wo ba to manke makana def do ngeze ko leka oh o mena ko ba mo Adolphe Paza ah na lobi e ba vie soko make leka mais na ba wo leka te OK jamais. Comprends, à deux fois fait une biso wenge. Donc to linga te kelo benga ba vie wana ba vétéran. Ken yo luko tia bango ba miko boye. Yo luko komisa bango. Ta ba fait so azakali ba ba so ba importance ba ken pe bango yango tima ba benga ba wera na ba jibe ba vétéran. Vena enquête aux arabien. So bo zaka même poli biso to ba pese poli ke bino. Detinga bo benga bango ba vétéran de loko nini. Eza bato babanda kala babanda muchopola bango wonge bakata bango nini mutolu baboka ba nini biso to zalate to kutaka wenge babasane bakabona lo batazonga ni photo félicité bango yo benga bango ba vétéran ken ne ba bato ba commenter ba comment ba déranger qui yo ne kana benga bon ba vétéran mais oui il faut déranger OK.
mais Manic de John yamba qui est peine plateau n'a confirmé a bien so partager même avec que Ken ba fait baba vétéran ba lembi déjà et là on va faire boyo bête la biso c'est là va dire à Ken Piana et il y a Manic de John ba fait boyo bête eh wana to ke to manche ba monter et no so Manic de John a lobby a ye bulo bobi te a lobby non ba bête ba oloni boyo kaka ba wengi wana tilelo ngalobi na vandia ni ne batate yungane anzetele si madame lolitala yebisanga ba congolais ba bitema ba manike de John Paul je te respecte trop ma maman donc biloko surtout ba lo ba TV bolinga te blessa rabat monsieur les arabatu mususu batwa vandi wana tabo matibo kiti mutaleki bango la tete vandi azate na leki jibe na leki wera Abiko sanga ezaka po ba combattre fali mais ba ko fali za makamu na ye donc jiba sa makamu fero le bata fera batu jiba sa makamu wera sa makamu fali sumba fali la bandal konfia luka fali boni boenko so ko bisa fali biso so to papa na biso affaire na biso encore molinga ba guerre ngo so ko bisa fali et ko bisa fali sa opinion na yo non oya ba wera ngo ba jibango biso to na rite na biso la ponga to ri na tembe oui cosa non c'est tembe biso pas na o biso Manic John erapangisa kama loba la cosa le ba ba isaka le lam na yo so kumisa fali biso to ngate ba take ba wera na biso na ba jibe na biso Pone ma kofi na tambo na ma kofi. Oh, obeta ma kofi na Manic de John. Na aloba. Oh. C'est grave. Pone ma kofi na tambo na ngo. Na tambo na minu na mabanga na nzela. Apaise-toi mamoulou. Te mo pesa tangu to ba ba ko bo sepela. Yosko ba mo comparer ba jibe, ba wera na ba fali. Wala ba dire à Manic ba kilelo o fala na makamne po za dimia ndenge na ye wera bina ba ko tade manti wana muta leka wera na jibate bozele bo beta ba stade manti pou nana kota na kilelo bozele 30 jours biso to pas posage casse conjugal bo yoka muta yate o ko bina bolinga bo kena ba tu bo so to kena no boy Papi, ça fait chiffre de vie. Oh, t'es pas sur la bloc, Manic, tu vas la bloc, là. Bah, ouais, bah, tu vas passer la pilote. Manic, t'as un loba, il y a pas qu'on taquet, ma coffre, on a payé. Sans dire, on va falloir, t'as dit, on va falloir zater. Fallait respecter un ministère comme les biso, ça, biso, ni on est la moka. Biso, mais on est rité la biso, la tante, la tête, mais on a fort, vous cassez ma est, la biso. Oh, maman, comment qui est bon, oh, toi, la biso, mais on a dit, l'homme, la biso. Mouton, gang, ça baffle. Mais on est ça avec à Manic et ça. Vie à Manic na boyango. Non non marché monter. Na boyango. Nous on dit le faire le biso te Manic de John. Donc on a au monde qui va dire à Manic de John a diminué ma vie. A diminué la vie biso bon comparer papa na ban. Oh, ti ba banani mukili ba osala musique. So ba bi ko fala ozaka ba kofi ozaka mona kofi. So banani mukili oui. Faire école ozaka mwana wera so bane mukili shengenya ozaka mwana jibe siko bile moyaka abi obanga ba pakase na kata émission obamuzo ba boyeko bile mo ba jamba kamana bino ovani na yo c'est pas moi c'est naïe et ça Manic Manic reste dans votre solade Manic OK madame merci donc les mecs sont boy ba wera ngo ba jibengo akoma koma kaso na bino ba saka na bango na tambo na makofi na ngana bino ngaba banga na nzela c'est ba dia pratika ba ko bagaja na ko place ngate ba ko baga ba wera te na ba fali bana jibe fana respecter jibe respecter wera abanga ba fela biso siko bino ba siko yemo fala lo ba te ba te fela mo bwandi bino ba ba muta lesa muta
fout à moi nerveux arrêté. Ça fout à moi nerveux. Biso mais toi fout à moi nerveux na malembe na biso. Dans l'écriture na biso père, na ba faire na biso. Voilà, merci beaucoup. Elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée. Mamouzo a gagné cette émission. Merci beaucoup aux combattants de la Lyon. Merci aux combattants pour qui branché. Voilà, c'est la fille à Wiranson, à CPLT, dans ma propos. Peut-être au Bande Colabiso, Tenaki. Merci aux combattants de la Lyon. Merci à Mike Lokambala Archevêque pour l'opportunité. Merci à toi derrière la caméra, Richard Tessa. Merci à tout le monde. Hein. D'ici là, portez-vous bien. Et bon suite de programme sur Africa LNG TV. Bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa LNG TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa LNG TV, la magie de l'info.